boko ta la famille boko ta matière ici ekoti boko ta na bino bakota kaka na système moko bien tokota toya kobeta masolo toya kosolola na système moko ya bien kande bayebisaka biso tambola penza mokili omona makambo na mokili ya lelo bandeko na nga ekomi kaka pasi pe mawa na mokili ya lelo ekomi nango kaka somo na mokili ya lelo bandeko na nga ka ndenge na lobaka place mosusu respect ezalaka lisusu te place mosusu signe ya reconnaissance ezalaka lisusu te nayebi te mokili ya lelo tokende wapi tokosuka pe wapi mokili ya lelo exemple nini tokopesa futur to avenir ya bana oyo toubota to tokopesa pona avenir ya bana oyo bazokola ezosala pasi ya makasi osala pasi pe mawa pasi penza na motema komona façon mokili Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba makambo ya kitoko Gavker aye penza na ba solution ya kitoko Gavker aye penza po na lobiko na yo na Gavker ba solution matakita na Gavker makambo penza ya kitoko ezali na Gavker bandeko nanga bika na yo libela kande na lobaka yo za na posa ya mabota omona keno mabota ezo ya te mabota ezo simba te na Gavker kuna matakita mabota eza nango na système moko ya bien na Gavker bota na yo atati na 70 ans okosimba na yo mwana na système moko ya bien Gavker azawana po na basi Gavker azawana pe po na mibali donc mutu nyonso oyo aza besoin na traitement mutu nyonso oyo aza besoin na lobiko na Gavker lobiko eye nango na mata kita na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na meme libino papa na biso elombe sukari. Elombe sukari Faustin ebele abatu toyebiye, ebele abatu to mona ye na ba théâtre, ebele abatu pe ba yebi moi histoire ya papa na biso. Qu'est-ce qui se passe? Nini esali que no Étoiline Inès TV lelo aya kobeta masolo ya papa elombe. Avana kota na mwa mozindo ya makamu na biso avana beta penza masolo nyonso ka ndenge ezalaka na système moko bien ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika
toyebi ke chaque fois que tosalaka ba vidéo ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na sensibiliser bato nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Etoile Nines TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kobosa na pete mwa eloko ya kolia na système moko ya bien penza mingi makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote na yemoko Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Tchala, Madame Gracia Poi, bambote na Madame Vicky Mambonzo, na pesi bambote na Mama Céline Kabakaba, bambote nanga kandege zalaka na Mama Eugénie Zemanga, bambote na Mama Joséphine, Mama Titi, Mama Tina Sambia et pourquoi pas Mama Christine Lonongo, sans oublier Mama Lissimpitou hein, depuis Belgique. Na pesi bambote bisika nyonso azali na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo na ye na Papa Elombe. Papa Elombe aza moko ya ba comédien oyo abanda musala ya ki comédien. Donc depuis kala, depuis jeunesse na ye, tindenge tokomi komona lelo Papa Elombe azokolaka. Abandi yango penza na ki jeunesse nyonso. Na batawana ki jeunesse mutu na mutu olinga asala soki makambo nini, mais ye penza amikotisa ki corps et âme. Ya olobaki non, je dois travailler na sala que mère ya mboka na biso ezala toujours à la une. Yango eko sala que non, lelo oyo tokomi pe kobenga Papa Elombe, le papa de multitude, le papa de plusieurs. Parce que Papa Elombe a format ebele ya batu. Ebele ya batu bauta na groupe Simba. Groupe Simba ye Papa Elombe ndo zalaka président kuna yende a format ebele ya batu. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà. Bamapango akosomba bamapango yango yo kande na lubaka c'est le moment bosombelaka bana na bino bamapango ngana boy nanga que un jour papa akufi to mama akufi bana batikalisa mapango et puis bandeko mosusu babandoloba oh mama Etoile yo pesaka ba conseil na ba famille mais
pona ko sensibiliser bato ba somba ba mapango opesa ki conseil te. Yango na eko pesa conseil papa mama ba mapango $350 ya pamba sombela bana na yo ba mapango. D'ailleurs batieli bino kitoko wapi soki oza na posa ya kosomba partir ya 5 mapango ata soki oza na mbongo okokana te. Bango bakotiela yo ofutaka malembe chaque fin du mois ti na ndenge okosilisa kosomba ba mapango na yo na système moko ya bien. Kande boyebi soki publicité eleki awa c'est que eza makambo moko eza sûr eza nango sérieux na système moko ya bien. Bosombela bana na bino ba mapango ekosala malamu mingi. Voilà la famille. Tozonga na makambo na biso ebele bato ba oloba mama yo bongo na ba publicité eyindaka nango ka mabe. Bosilikela nga te s'il vous plaît. Voilà. Makambo toye nango eza kaka concernant audio ya papa na biso. Nalingaki na tie la bino audio wana me ezoyoka na penza te. Soki na tie yango bokoyoka yango penza bien te ebimaki na makelele ya makasi. Yango na kolinganga moko na expliquer bino c'est quoi les problèmes. Makambo eza nini. Bon, makambo eza nini la famille. Papa na biso papa Elombe asalaki moi audio na ye. Siko na audio wana alobaki keno ndenge azaboye ye atikala kobota na comédien moko te. Atikala kobota na comédien moko te yango azalaka toujours fier ya ba comédien na ye. Ba comédien nyonso. Et puis azalaka pe fier na ye moko parce que ba mosusu ba bota na ba comédienne mais ye atikala kobota na comédienne moko te. Alors, quand lenge bino moko boyebi, Congolais alalisaka makambu te, Congolais aza mutu oyo alingaka toujours koya kosambwisa baninga, Congolais aza mutu oyo alingaka toujours koya kobebisa réputation ya baninga. Et kosala ke bandeko na biso mosusu tango bamonaki to bayokaki audio wana directement bake ko traduire yango na banzela mosusu. Parce que mikolo yo eloko to mona biso nyonso na minute oyo eza que Mams qui est si la bisalu mikolo yo aza ye moko na kwa na ye. Na batu o nyonso tu ba travaillaka na Simba akomi ye moko na kwa na ye bandeko na ngai. Kande na lobaka vérité ya makasi mutu ayebaka ngo ezalaka nzambe ye moko epi na mukolo makambo. Yango ezalaka bongo. Siko tango batu baye koyoka bongo bakomi kofinga papa Elombe ke non aza papa mabe wana eza neti jeton akomi kobwakela sila bisalu. Aza papa mabe, est-ce que papa okoki koloba bongo? Soki problème ezai entre ye na sila bisalu vaut mieux avandisaka sila bisalu alobelaka ye ke ayaka na ba propos wana lobaki no ya bota na comédienne moko te. Donc c'est comme si aobwakelaka sila bandeko nanga. Yango penza Étoile Nines TV ayaki. La famille, soyons justes et honnêtes. Ngana lobaka toujours soki nzambe apesa biso grâce ya kosalaka ba analyse oyo mokili mobimbe koyoka ezalaka malamu tango osala analyse sala analyse oyo ata soki osilisi analyse na yo dans ton cœur toi-même tu te dis que non Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Kosala analyse oyo te que non ekoya ko betisa baninga mosusu mabakute. Kane na lobaka chaîne na biso eza chaîne ya mutu nyonso. Soki eza ya kobeba na koya, soki eza ya koyinda na koya. Nazate ke nga nazalaka famille bota, nga nazalaka péchalov, nga nazalaka dynastie te. Je suis partout parce que eza musala oyo esengi nga na linga ba comédien nyonso eza bongo. Mais kolanda ba analyse bandeko mosusu o ba o défendre si la bisalu en tout cas la famille je suis contre. Na lobango ka bongo. Je suis contre du fait que batubo loba oh il fallait avant de sa papa Elombe avant de sa si la bisalu alobelaye. La famille na tout nana nous question. Combien de fois papa Elombe a bengi sa sila ba vanda ba solo la ba yeba nini ezoleka. Est-ce que mama kenda mam sa kenda kuna akenda kuna te. Est-ce que ba solo la bango te. Bon comprendre.
Alors eloka na oloba bino bo sala oui bo défendre parce que na kilelo oyo na réseaux sociaux oyo ba journaliste baza o nga naza ya Belvi kandi o nga naza ya Sila Bisalo o nga naza ya Dina na nga naza ya Ursule Pechanga. C'est vrai, c'est bien, mais ce qui m'a eza ezala malamu en tant que chroniqueur, en tant que chroniqueuse bimisa mabe wana tia yango na mesa. Soki muto osala mabe bozongisa mutu na nzela, soki pe muto osala malamu bo continuer ko encourager mutu a continuer na bolamu. Kane tomonaki awa liwa ya Rafine Tumba ngana lobaka toujours et ya ko interpeller baninga parce que ndenge toza boyi toza ba pèlerin sur cette terre lelo to lobi nzamba ko benga biso ton nzamba ko benga musala to sala nzamba ayebi yango. Nzambe ayebi ke tosala ka musala oyo siko musala na biso ezala musala ya kotiaka batu nyonso ensemble. Antila aza mwana ya papa Elombe. Soki amoni ke ata na ndako tozalaka bongo. Soki amoni ke papa asilikeli yo, papa lobilisaka yo lisusu te. Oyebi ndako ya papa, oyebi bureau ya papa. Est-ce que soki kaka mams lelo alamuki ke non nga nazalaka na problème na papa Elombe te nazalaka na problème na groupe Simba te lelo kaka alamuki ke na kendo mona papa Elombe lelo kaka alamuki ke na kende na ndaku na ye to na bureau na ye. Est-ce que papa Elombe ndenge bomona ka ye akoti ko benga na Sila Bisalo? Je ne pense pas. Alors ne cherchons pas surtout à encourager les mâles et kozala bien te ba o encourager en tout cas na yeko yebisa bino ke bo tika eza bien te bo sunga pete eza penza propre te pe eza kitoko te. Toki komona papa Elombe oto yebi président Elombe mais ndeko na biso Ada Ilunga autaki ko bengisa ye na film na ya sika. Soki papa Elombe azalaki ke papa mabe, papa ya matata, papa ya vantar, papa ya lolendo, papa oya yokelaka mutu te, est-ce que papa Elombe alingaki andima kokendo jouer pa ya Ada Ilunga? Alingaki aloba jamais yo kutu ozalaki mutu ya groupe Simba te nakoki ko jouer epai na yo na ndenge nini. Mais papa na biso Elombe ye wana inde a joua très bien rôle ba pesa ye a joua yango pe kitoko. Wana nyonso ezaka koloba ke papa na biso Elombe aza papa moko très gentil. Toyebi te nini eleka entre papa Elombe na Sila Bisalo toyebi te bango moko mibale nde bayebi. Mais soki problème eza ne cherchons pas ya koya ko encourager mabe. Mais soki problème eza toya ko condamner papa Elombe te ke non papa aza mabe parce que soki papa Elombe azalaki mabe. Mais si Sila Bisalo alinga bando solo la kana batu nyonso ya groupe Simba. Est-ce que batu o baza na groupe Simba baza bana mikete pona koloba ke non papa Elombe akoki ko influencer bango te. Akoki ko influencer bango te baza bana mikete. Baza bana mikete baza batu mutu na mutu akoki ko zwa décision na ye. Mais soki komi na niveau ke batu mosusu ya Simba basolisaka Sila Bisalo lisusu te. Bandeko nanga ye mams aza mutu amitala nga na sepelaka makasi na mams. Ajuaka bien na bengaka ye pomba seng. Ajuaka penza kitoko. Ajuaka penza bien. Mais soki makambo eza bino biso to ya ko encourager les mal te. Soki mams azo sala mabe to ya ko betela ye maboko te. Soki Belvi azo sala mabe to ya ko betela ye maboko te. Soki pe Ursule Pechanga o sala mabe to ya ko betela bango maboko te. Mais ekozala malamu to sala ba émission o ekosala keno ezongisa bango na nzela moko ya bien. Ekosunga penza bango mingi makasi. Keto ya koloba o papa Elombe aza papa mabe na ndenge nini? Mabe nini alobi na éclair. Depuis papa Elombe abandama makambo ya théâtre, oui, soyons honnêtes. Nani oyo to wapi kuna toyoka déjà que non papa Elombe abando bimana mututel, papa Elombe yango abotaka na mututel, toyoka yango te. C'est un papa qui se respecte. Mutu soki azo se respecter, biso pe to pesa ye respect. A moins que soki azaba papa oyo ya buzoba, kane to monaka ba président mosusu, ye président akomi ko bimana ba travailleur na ye président akomi ko bimana bana misala na ye ezalaka bien te. Mais papa moko o se respectaka. Congolais, Congolaises, partout aux alikota biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15.
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.